Bandeko nanga tozo continuer à la deuxième vidéo. To continuer deuxième vidéo donc nazo lobela likambo ya dim. Na expliquer makambo nzamba lobai nanga pona dim na vidéo numéro 1 ou eza numéro 2. Ana numéro 2 na salaka moi babenga oni moi témoignage. Afika témoignage mo akanga mona mambo to mona na mambo ya dim. Nde ya ona pesa témoignage nango bandeko na ngai ba ono bolandi numéro 1 te bolanda numéro 1 kuna na expliquer makambo o nzamba lobaki nanga ona ba dim na expliquer yango na numéro 1 ona numéro 2 na pesa ka témoignage na ke nango mulai te donc kuna lokwa nzamba lobaki ke ba dim ebundelaka ba dim efongolaka ba porte badime fongola ba porte badime bundela ke pambolaka makambo nyonso nzamba lobaki témoignage naza nango ezalaki na nde moko boye tolobi tokota ta likelemba moko po tozwa mbongo tosomba ta mabele na Congo tozwa mbongo tosomba mabele tokota likelemba bandeko na ngai na tozwi pe tokoti likelemba moko tozopia mbongo po tozwa mbongo tosomba mabele nde tokota pe likelemba na ntuka likelemba pe elekileki nango pe bien ti ekomi a période kaka avant tozwa mbongo nzamba bandi koyebisanga soki na obondela nzamba ayebisanga Deline mbongo bozozwa eza ya kobeba mbongo tozwa eza ya kobeba na ndenge nini kaka bongo soki kaka nafukami Adeline mbongo bozozwa eza mbongo oyo si babebisi mbongo wana eza akobeba babebisi yango qu'est-ce que on doit comprendre tenga nozobisaka papa Didier nzamba azoloba nanga mbongo oyo biso tozozwa eza ya kobeba mbongo babebisi mbongo eza ya kobeba nayebi te tozobondela nzambe mbongo bongisa mbongo wana ti toyekozwa pe mbongo ya likelemba yango po tosomba mabele bandeko na ngai le tozwi mbongo wana nzambe alobi na ngai tozwi mbongo lelo lobi nzamba bandi koloba Deline mbongo bozwi eza ya kobeba nazoyebisa mbongo bozwi eza ya kobeba nga na biseigneur oyo eza nini ngabi mbongo mpe ezaki projet le tozozwa mbongo wana papa Didier akende Congo akende kosomba mwa esika le mbongo wana ezozwama siko mbongo yango mpe eza akobeba siko tosala ndenge nini kaka soko ofukami tozobondela biso binzambe eza mbongo biso tozwaki topesaki bato baoyo mpe batikali na nsima biso tokopesa ngabi bumbu eza mbongo nzambe azobaki babebisi yango eza akobeba donc nayebi kutu te nini tosala tozobondela togarde ka mbongo nde moko mosusu nzambe aye koyebisanga alobi Adeline mwa siko tozwi mbongo tolongoli mbongo ya dimi tolongoli ma dimi mpenza ndenge monte ezalaki ndenge mpe tozwaki dimi mpenza tolongoli mbongo ya dimi bandeko na nga ndeka nayebisi bino nazwi mbongo ya dimi na enveloppe mikolo wana avant tokepesa dimi on église wana tosambela no na baeglise avant tokepesa mbongo on église déjà na tozobondela mpo nango mikolo wana nyonso tobondela mpo nango nga mpe mokomosu mpe nazwi mbongo yango na bandi kobondela nango nga biseigneur mbongo oyo tolongoli na mbongo tolongoli mbongo ya dimi tozokende kopesa nzambe alobi na nga bia Deline nayebisaki mbongo yango eza ya kobeba mbongo eza ya kobeba si babebisi mbongo na bino nga siko nakoma mpe na suka nga na bisa fe soki 2 semaines nzamba baka mbongo bozwi eza kobeba mbongo bozwi eza kobeba siko tosani na bikolo lokola mbongo yango eza kobeba sikoyo tosala nini tozwa mbongo yango tobwaka tozwa yango topesa yango nyonso baofele tosala ndeni lokola mbongo sikoyo eza kobeba nzamba azobaka eza kobeba sikoyo eza kobeba tosalela sikoyo mbongo yango eloko te ubie tosala yango nini tobwaka yango to topasula to tosala nini mbongo eza kobeba kolo sikoyo tosala mbongo yango nini
toke pesa ngo nyonso ba fenêtre to sali ndoko mbongo eza kobeba eza ba mbongo biso to sali pendant une année mobimba kutu na quelques mois lisu likolo pona tozwa mbongo oyo siko mbongo ngo eza kobeba to bwaka o to sala nini nde mukolo wana do eloko na ko comprendre nzamba bandai kozela le azo ba mbongo eza kobeba abandai kozela ngana tuna ke lokwa mbongo eza kobeba to sala nini biso to bonda kame mukolo wana tuni ye kolo mbongo ngo eza kobeba wana na mbongo o totaki ya dim toza ezalaki na enveloppe wana mbongo eza kobeba siko to sala nini na mbongo ngo loko eza kobeba nzamba lobi na ngaboyi abibo bakisa lisusu na mbongo na moni nzambe na biso amonaka bandeko to limitaka nzambe te nzamba lobi na ngana mato ya bina moni mbongo bobongisi ya dim me na mbongo bobongisi bobakisa lisusu mbongo mosusu likola dimi wana bokende kopesa na église o bosambelaka ngana bia bon to bakisa su mbongo mosusu combien alobi na nga bokende kotuna na église wana basengaka mbongo moko kuna pona koconstruire basenga mbongo moko kuna pona koconstruire doki ezaki mbongo moko bande kosenga na église wana pona basomba soki sali biloko moko abongo basomba sali nzamba lobi basengaka mbongo moko kuna pona koconstruire bokende kotuna kuna bango bato bapesa bino monta o bino bobakisa likola mbongo oyo bandeko na ngai nakepe na église natuni pe moto na tuni ngabi nayokaka opose oloba ya bambongo moko akoconstruire mbongo eza ndeni alobi ke tokata vraiment ke pendant une année famille moko fo epesa autant famille moko fo epesa autant na kamwe kuna motema mbongo mpe ebele me natika nga biloko ya nzambe alobi probleme ya te bandeko na nga tozwa mbongo ya dime ndenge tozwilaki tozwi na montant mbongo oyo balobi na église kuna topesa tozwa yango nyonso tofukami tobondeli na mbongo ya nyonso mbali tobi seigneur mbongo adimi yango oyebisi so tobakisa lisusu mbongo mosusu mpo toke kopesa na église kuna yango wana tozokende kopesa tozwi mbongo adimi tokomi o enveloppe adimi tozwi wana tokomi ke eza mbongo ya construction nde toke nango topesi na église eleki nango nde toye kofanda nzamba wanda oloba su teke mbongo eza kobeba to ndenge nini bandeko na nga boyoka lisolo esika ya kokende tozwi mbongo nga moko na bi papa dide kokende oka su Kinshasa te totinda kaka basombela biso kaka kuna tozwa mbongo totinda basombela biso esika na Kongo kuna bandeko na nga totinda mbongo wana ekenda na Kongo basomba lupangu nakeka na mokuse lupangu basombi 2 personnes basombi yango ekomi bitumba ekomi ya kowelela lupangu ekomi ya kowelela na mutu mosusu oyo asombi yango donc ezalaki facilité nga sikoyo lokola nalinga kotia makambo na mutu te nabi na orezoine te sikoyo moso makanisi eye omwake mbongo na bino ya kayu ya pasi pendant une année na quelques mois bopesa ali kelemba sikoyo mbongo botindi kuna basomba esika ngo ekomi ya manevre lisusu ekomi ya kowelela kuna bosombi yango 2 personnes bokomi kowelela kuna ekomi bokende ta mosusu kofunda kosamba banini bandeko na nga nzambe ayekoyebisa nga mokolo moko boye tondo tion mpe ka na priere nde après temps mo boye nzambe ayebisa abinanga Deline ozo se rappeler bandeko nzambe amalamu témoignage ofona pesa bino yango nzambe ayekoyebisa nga Deline ozo se rappeler ke na banda koyebisa yo mbongo oyo eza kobeba ozo se rappeler yango ngana bi oui na se rappeler abi ozo se rappeler na ndo oyebi soki mbongo bozo eza kobeba nga bi oui nazo se rappeler nango banda oloba na nga bi oui abi mbongo wana batu o boyebisaki ke bozozwa mbongo ali kelemba batu wana bayokaki yango na matoi na bango bakendaki nango na bareunion na bango basalelaki yango bareunion babike mbongo wana bokosala nango eloko te
abi boyebisaki bato ke mbongo wana bozolia likelemba mbongo wana bokosombela yango mabele na Congo, bosombela yango esika na Congo. Bato wana bamemaki yango na monde ya molili, basali yango ba réunion babi ke mbongo wana fu baperdre yango, bakosala eloko te na mbongo wana. Yango moninga Nzambe na bandai koyebisa bino ke mbongo wana eza kobeba. Abi soki kaka mobali na yo akendaki voyage na nga bungisa mbongo nyonso na poche, abi nde esika nga tiaka mbongo wana mbongo nga ezala ete banga bayiba yango. Po na monde ya ténèbre si ba réclamer, si ba déclarer ke mbongo wana ekolimwa bino bokosomba mabele wana te, esiko bolinga bosomba bokosomba te. Si ba déclarant déjà na monde ya ténèbre nga bia bon alobi yango na nga Nzambe lokwa na monaki makambo basali na mbongo avant bozwa mbongo déjà na bandai koyebisa bino bien avant ke mbongo wana eza kobeba, eza kobeba. Après na ndenge na bandai koyebisa bino ke mbongo bozwi eza kobeba, do babebisaki na monde ya ténèbre bino bomona ngo mbongo na monde ya molili. Si basali ba cérémonie eza lisusu mbongo na bino te, eza lisusu mbongo te, ekobunga ekokende. Yango wana lokola babebisaki mbongo wana, yango wana omoni ke eketi na lupangu oyo boke kosomba, boke somba yango bato mibale. Pole bokobunda suka nango mutu wana musu mutakolonga bino bolonga te po mbongo na bino se bebaki. Alobi boye abi yango ezobundisa mbongo lupangu wana po mbongo wana ezaki da ya obeba. Nalobi nanga me ngai Nzambe yango natali mbongo wana bopeselaki yango dime, malgré kopesela dime elingaki kokaka kobundela mbongo wana te. Po bitumbana eza makasi ya mbongo wana, bitumbana eza makasi, baseli yango baseremonie ya makasi. Chaque butu pendant temps moko bakutanaka chaque butu basalaka baseremonie likolo mbongo oyo bino bokozwa. Yango wana omoni nga Nzambe nayebisaki bino bobakisa lisusu likolo ya dimi oyo bino bolukaki bolingaki kopesa, bobakisa su quelque chose bopesa ndenge botosaki bopesaki mbongo wana. Yango wana deli ndenge toza lelo na osola no eza vendredi, lobi samedi makambo ekokatana. Nga Nzambe na kati makambo oyo lupango wana bozozwa yango eza ya bino, bozozwa yango. Nga Nzambe na kati makambo oyo bozozwa lupango wana. Nga na bia bon alende Nzambe abina nga me ndeko na yo akomema yango na procédure moko boye nde ekorumisa bino mwa ndambu, ekobundisa mwa ndambu me yebaki lupango wana eza ya bino. Nga Nzambe na kati makambo wana na moni dimi oyo bopesaki na mbongo oyo bokende kopesa na église wana, na monaki yango, na moni yango. Yango mutu ebundeli lupango na bino wana. Nzambe aloba na nga bandeko na oyebisa bino abi ebundeli lupango na bino wana bozozwa yango. Lobi samedi nga nazokata makambo nyonso wana, nazokata makambo wana. Fale batu wana bakende kuna bakutana na batu o wana bakutana lobi samedi me eloko moko ekoleka wana nde ekomemango mwa muke musika. Me problème ete yo yebaka ngasi na kati makambo lobi mambo ezokatana o nyonso ezotikala wana ezaka ba processus ka bosala. Me si da bozwi lupango wana mbongo dimi na bino bopesaki na o bobakisaki likolo ya dimi wana ebundeli bozwi yango. Bozomona témoignage bandeko nanga noka somo nga na bi Nzambe oyo bomoni makambo Nzambe asalaka. Yango wana bandeko na ngai nga napesi bino témoignage oyo ya makambo oyo nga na moni. Makambo oyo nga na moni mwa ba témoignage ya mike ezali me naluki kana pesa bino oyo mpona loba mingi te. Et puis eloko mosusu na ye naloba ke conseil na opesa bino na makambo oyo oza na projet na yo bandeko na kobeta lisolo te. Oza na projet na yo kobeta lisolo te, kobeta lisolo te.
nga nayebi bato oyo toyebisaki nayebi bato oyo tobetelaki lisolo kwaya ke bakoki kosunga bino na baconseil nzoka nde baza bato mabe bakoteli yango bafandeli yango bareunion ke bakosomba esika na bayi basomba te tala mokili ndenge ezali donc yo oyo osala likambo na oso olingi réussir koza na distraction eza très nécessaire mpona biso bana nzambe po lero olobi yango nayebisaka bino ke monguna satana atravaka na information soki aza na information te po atravaye ezalaka pasi zomona donc yango wana tozala mayele biso bana nzambe tobondelaka ozwi mbongo na yo longola dimi na yo pesa ata soki omoni ke ozobundabunda ekoki te oyo kaka ekokoka mpo nzambe moto aloba moyena aloba oyo nzambe alobi te eza te aloba yango en tout cas donc il faut kopesa soki mpe motema etouche yo opesa plus pesa plus ntango mosusu bitumba na yo ezosenga kaka monta ya 1/10 te mpo nzambe aloba ye nanga alobi ke bitumba na ndenge basali baseremoni mpo na lupango wana esengaki ka 10 te esengaki ka 10 te esengaki ezala su mongo moko plus ke 10 mpo eganga liboso na nga nzambe epuis egangi ebundeli bino ozwi mabele wana ozomona nabetela mpe bino liboso deja témoignage oyo nayebisaka bino tonga tokenda Angola tozali na mbomo fayi tosomba biloko tokenda Angola nzambe aloba na nga abi Adeline ange wana ange moto abimelaka nga ange abimela nga mpenza boye namona ange moko abima ayebisi nga nafongolika miso boye namoni mutu namonaki mpenza mutu normal boye namoni mutu moko atelemi bolimbisi nzambe namoni mutu atelemi pembeni na nga oyo nakamwe boye alobi na nga naza ange nzambe ayebisi nga nayebiso oyebisa mobali nobozwa $1000 na mbongo oyo boza nango boke kopesa paster interne boke pesa ye mbongo wana nga bia bon bamo mutu yango alimwe alimwe bamona abimisi ko na mapapu na ye abimisi ko na nzota ba ange na mapapu na ye kaka boye dans l'espace ka na chambre na tête bongo ange abi oui abi na ye boye po oye o confirmer ke na ye na position o ya ba ange po o confirmer ke nde na biso ke nga naza ange o confirmer ke nga naza ange po ondima o yebisa mobali na yo bo pesa $1000 pa pasteur wana atangi nga komba pasteur moko église moto anda kosambelaka boke kopesa ye $1000 bandeko na nga nayebisa papa dida fanda silence nga seki boye asepeli te to ndeni ake topesa te bandeko mbongo nyonso tozalaki nango tokenda Angola tozonga koyoka malonga te do mbongo ekendaka do esika na kompranaka ke lokola nzambe ndenge alobaka atindi ange aye koyebisanga tokepesa mosali na ye mbongo so topesaka ye mosali wana alinga koloba maloba moko elingaki protege mbongo na biso engai protéger mbongo na biso po deja nga nalotaki bazotianga manzaka boye na loboko baotianga manzaka donc po ke na makambo tosala donc tokepango na betango deja ntina obandela ya te tokepango ya nzambe abi maboko na bino eza ya kobeba ozomona oke malgré maboko ezalaki ya kobeba soki tozwaki mbongo wana tokende kopesa mpa mosali na nzambe wana antoilere anga odeklare maloba ata maboko akobeba en tout cas mbongo na biso engai kende te ata moke ozomona donc vraiment nzambe aza na moko mais na batata témoignage oyo nayebi te sosi nabetaka yango mokolo mosusu awa mbongo mpe ezalaki te mwa mbongo moko boye nabi natindela yango baorphelin natinda yango baorphelin nabetaki oyo nasi na ndini na baorphelin nabeta kaka nabi natinda yango baorphelin bandeko na nga nde après nayebisi papa ndenge abi
mbongo o za na mbongo o ya tozali na en espèce wana nazo ona ketiki ya bofele comme ça yo zo carte na nga boy nde papa dia bisala ngo bando lo baka ko zo ketinda mbo pa bofele zo tinda te sala ngo poso lika moko yo matanga eloko moko ye omona mbongo o tsaki programme o sala bofele to ya osalela ngo malamu misalela ngo siko bandeko na nga na bi oke na osala papa dia bimi azongi lisusu wana nga na fanda na mbetu na otanga bible azongi so abia desala ngo aboboy ngabi yango zongeli oyebike nga na otanga bible nga so na otanga bible na nga ba dérangement inutile te yango zongeli kaka po oloba na nga ngo ozo déranger nga na otanga bible bina nga sorry na ngeka na biso bongo le kaka baluki ndamba bina nga Deline tanga Luc chapitre 6 verset 38 ndamba bina nga bongo après na fongoli mba moko na longwe place na ndako tanga na kemba moko na Luc o ayebisinga na tanga Luc chapitre 6 verset 38 bandeko na nga le na ke na Luc wana mbala moko na bosani chapitre na bandi kotuna kolo chapitre verset na bosani chapitre 6 yango verset combien silence verset combien silence ngami nzambe pe mambo za no yi mutazo bana ka siko awa atangelinga Luc chapitre 6 verset combien na tel pe Luc 6 yango mulayawa ngabi ok problème te na tanga ngo kaka nyonso lokwa pe nazali na ko tanga bible ngabi na tanga ngo kaka nyonso bandeko na nga na bandi na nga kotanga na bandi kotanga ngo kaka nyonso nazo tanga kake bandeko na nga nde na ekokoma place oboyoka na ekokoma place oyo na 38 bakomi bokabela bato po nzambe pe akabela bino akotia na basaki na bino biloko mingi penza akofina pe akoningisa yango po etonda meke nzambe akopambola bino se ndenge bino pe bokokabelaka nzambe akokabela bino se ndenge bino pe bokokabelaka bato mosusu mbala moko na yoki na litoi na nzambe abi yango ya Deline ototanga yango ezalaki chapitre verset o na pesi yo yango na susumuki na zongeli yango abi nzambe amoni mbongo oyo nieki epropa bofele yango bandeko na nga tosalaka toliaka biso motele tolia na bofele tolia na babola na bato oyo bakoki kolia na biso tobosana pe famille te do toza pe na bafamille na biso ezweleza ndenge moko te oza na ndeko na yo na famille ezweleza moke eza devoir na yo pe osungaka famille wana osungaka ndeko na yo wana ata soki aza misala mabe yo so obondeli nango akosala nango eloko tata se na yo mabe kozwa yo te amoi so nzambe alobi noke kotindelaki susu eloko te po nzambe akoki mpe kosala yango apeki soki ekotindelaki lisusu te wana eza problème te mais soki nzambe apekisi yo te okoki kotindelaka ye mama na yo tata na yo aza misala mabe tindela ye eza nango problème te nzambe akobundela yango kaka témoignage nakokaki kopesa bino mpona azwa bino te ebele te boza deya na wana botala presque 1 heure du temps botala mpe oyo nzambe aza na moko na moko vraiment na video oyo nauti kosala botya bacommentaire nayoka ide na makanisi na bino bolobi nini baquestion mpe so boopose problème te nzambe aza na moko na moko kimia eza na moko na kombo na Yesu Masiya amen.